bandi ba nini chaîne ekende moko ndende tindeti tote oti biso 50 vie ba oseka yo tala marate bato ba sekinga tant beza tezaki na leke bango na babone ba sekinga po chaîne nge kufi et puis le famille Libota et puis signé sengo voilà famille Libota et ça lui peut peut-être na ça la demande ya monétisation voilà en tout cas famille Libota na ça eloko pe sa binote voilà ya malamu ezaka merci nzamba lola vraiment apusa nga pembe na bino voilà fallait bino ka boza pembe na ngai pona yeba valeur à battre très bien merci na autorité morale Belleville Télévision merci beaucoup Poutine de l'écriture merci beaucoup la patronne voilà si elle va la relayer shalom batunya so shalom shalom non Belleville oh ba Gérard Fante mais y a shalom tout le monde shalom famille Bota focus ekangi maman Belleville Poutine oye ekanga famille Bota gu ba yoka gu siko bongo yo muta bongo yo bangete non yebisa yo lelo Belleville a un drapeau soldat non Poutine bravo sous le drapeau sous le drapeau lelo Belleville soldat telemisa ngo moto nyonso telema nga na comprendre ki tinga bi Belleville kene lemba mboka drapeau eza symbole moko boye donc atoza nani telema ta président de la république ba telema pour telema ozomona siko muta bongo vraiment ngai na osenga na papa Fati to reconnaître valeur à Belleville très bien to reconnaître te tangu papa na biso lutumba kufi to raisonner mushi lutumba te il fallait to pesa ye lutumba tanga zaki na bo moi mushu na to longola ngo mushi komi lutumba e komi mushi lutumba simaro dire ça mushi wana yango na osenga boye to luka rond-point moko voilà rond-point nini tinga mona taropo ki pointa non ki pointa te omoni triomphal rond-point wana oyo ekendaka emati tout droit ekoti bo eke lingwala eke bo eke wileri na rond-point wana atia monima mama Belleville ezaka na kombo te président Fati okoki kohonorer Belleville ndenge aza na bomoi de son vivante oui tozwi rond-point wana topesa ngo Belinda Kandi se vestir à Talalobi. Non! Yaya. Là, c'est mon pays. Yaya. Je dois réagir. Yaya. Là. Yaya. C'est ma passion. Yaya. Yo muta bongo ko to reconnaître ma valeur wana te. Non, yebisa yo. Toye totali ba Presley oh lelo tout ça lokola ba Maria baza ba Prepe na ba Regina Daniel. Po lelo Regina Nzamba amemi ema world. Kolo. Ozomona ba Maria na biso Regina Daniel qui ba Maria ni. Très bien. Ba Maria ba oti ni le ba nyo wana. Lelo pesa nyo mosa liba tanda ko papola ngo. Azi coaching pa Belleville. Mais non, to reconnaître valeur ya Belleville tanga za la bon moy. Niakero. Atalaka. Mama Talaka ya Belleville. Voilà. Mama Denise. Talaka ya Belleville mama. Azo méritango. Ebele. Mama Denise oza vraiment otali vilain moko boyobi non. Oh Belleville fa jouer awa. Pour ba Jeep eza. Azu ma 15 Jeep à présidentielle. Abi famille bota faut ba jouer yango. Si. Abi non. Il faut te louer Oasis pour la Belleville. Donc il faut louer ITS Africa pour Belleville jouer kuna. Yaya. Oui. Balonga. Ba site eza. Jaco. Totali lelo côté ya nini ya boulevard na biso côté oyo to na osala ba prince na nini na affaire étrangère wana tala biloko papa na biso facha beti tongi ya kitoko soki balobi ke lelo eza
malgré tout ça ba bureau mais ceux qui ba lobi ba lamba ngombe pona ba comédien ya biso ba pia ba comédien ya biso ba koma ko jouer nango et ça honneur akasi parce que tous monde ba Nigeria ba l'équipe Belvin et l'autre côté maman Denise ba cité c'est belo ça nango ba di pese belo ko kanga ma miso bi non Belvin va jouer awa mi tuka o banda ko to tikongo uniquement pour la famille bota bo jouer et non que pour la famille bota pour la terre nyonso pour bota NT très bien yaya ba ko reconnaître valeur ya Belvin mu colonie tanga olobani ke lona tiki nanga théâtre naki va nanga États-Unis ba biloko ne comme leka obi combien de personnes ba bonne ya Belvin yaka dans la posa pa to monetina kiboko Joseph atekami pona bandeko na ye azwi mokonzi likolo yango yo Belvin azomona Belvin atekami pa mama na biso livre pona bandeko na ye bien parlé yaya soki na bomba na bandeko na ye soki na bomba kama mama na pona nga moko na lali ne boye lolo peut-être ngana mama na toza boye asamiga yako kata lipa sa monteur yako zwa kwanga da ju simba ta kuiso yo eboti en makasi bokangi koto yo nzamba ofungola koto fungola Belvin télévision boti restaurant Belvin télévision boti candista Belvin télévision lele zo bota biloko bo ata cercle na kokanga ata cercle be muta pusa na te yaya to bota na ye soki nzamba zoka moko te mais toza na bana ozomona mais lelo yo ovanda na kiti po ofinga nani obimisa ya jani mabe mais fozala motema mabe ndeko mwasi bongwana samigra ya jani aza valeur ngai mobutu babengi ye Franco yaya baleki ebele génération tout ya janaza apesa baleki ne makambo ya dana fina makolo te po bato musu babima te muto tu ajoua na bayaya wana epesa bango makambo belongi ya kala baye bazwi temps ya kojoue na baya jani tala dio ya mami jokisa na ya jani na mame pela yaya ne pela na zizi yaya to perdre l'élément soda makasi ya jana ke poto na otala ba film azo jouer na ba collègue ne na poto non Jani 16 ans yaya apesi le meilleur ne na poto ya Jani bravo l'artiste bravo Samigra soko yebi valeur ya yaya wana te ozwi kaka émission moko ya mabe grand frère wana salaki olingi oridiculiser mowei olingi obimisa mowei mabe devant tout le monde oyo bato bazotuna voir même na bacommentaire na yo nana asengi yo émission oyo esalaka yo bien ntango tournaka émission oyo ekotilaka mbongo epesaka yo bavie osekaka mao okumisaka ye elelo mao oyo azalaka mwasa ndoki mwasa kisi yo po finga koparticipaka na émission wana lelo yo lingi olobaka ya mao oleli mpo na nini ya mao nango oleli mpo ata soki tosololaka te ya mao oleli mpo na nini mais no obenga ye mao mwasa bakisi mpo obengaka ye deja bongo mao atalisi yo combien mobali ne aza valeur epa na ye très bien façon nyonso oyo biso makambo mosusu ya jana bandaki kobomba na famille nani Samigra ya jani asali AVC 3 asali bacrise ya AVC 3 fois ya shuka yango ya 3e fois yango ememi na liwa oyo famille ne peut-être ya mibale na bayebaki yango te tala amour bana mosusu oyo labri naza na bango labri na ya jani iparete baza na mwana moko bana balobi misusu wana ya bacomédienne labri ozwi voir même comédien abimi no na ndako ya jani oza na mbongo opesa comédien wana te la brine
Aussi montre ya Jani à valeur à $2500. Ba pesa yango cadeau. Aussi olatisi comédien na loboko. Ya tozela bakunda ya Jani. Bata poto bakoloba. Kina la lobi Bianca makamba koloba ezebele ya pendant 16 ans ya Jani. Ba tanga na ba kombo ya mibalo babotina la brine. Oh là là. Déjà moko grand frère na biso abetaka siffler atanga kiango. Soki po vandi otali ndeko na biso pe muzeki ndingu atangi pe komba président. Voilà, mon asuka famille bota officiel mbote na baïban sabazui baku ya kolanda biso awa en tout cas tout s'abonner massivement tout liker tout commenter tout partager ezanga bino migra amba la Cléopâtre de la presse congolaise actualité et benga biso to sala toujours mon sala bomesana déjà na dio na ngai na biaka zanga et na mon asuka famille bota merci na ba abonnement na bino cher internaute bo s'abonner bo commenter bo liker la famille bota to rata na problème moroté to zaka vraiment dans le bon focus to c'est la malobaya valeur na biso qui est maman belle vie conti notre richesse notre patrimoine to c'est la malobania lobi famille bota mbala misato pe alobi to sala focus shalom peuple de Dieu. Bana ya Nzambe shalom et matondo mingi na tatanza kumba a bomba biso to lala to la mukobe e yina ngolu na ye soko lali la muki kumisaka Nzambe yende mopesi na pema yende mopesi na bomo un grand merci aussi à toute la communauté de la famille Libota na moni déjà tonton sans monteur azana biso awa et dajuna sima bilili to sala ka mosala Anthony Mofasa et lelo nazana Bianca zanga bomesana déjà na dio na biso ndenge to solo na plateau et to me camper ko solo la na nous na baka avoya kota la analyse na biso ngai migra amba to Bianca zanga okimi mbangu na lombangu ke na Belleville TV otala film na biso sous les drapeaux et Christri ya maman Belleville après 10 ans après 20 ans, après 40 ans, 50 ans, au Mona Kara toujours un film pour qualité maman Belleville ah c'est la biso ba image et ça ba qualité moko ata 40 ata 50 ans ce qu'on continue na Belleville TV au Mona toujours un film à bonne et en difforme au Mona film le ko la film wuti ko sala ma lobby parce que ana ba valeur yango to yaka ko défendre et na lobaka yango si tu es anti valeur on viendra pas à la télé pour te défendre et matanga ya Jani to solo la yango kaka ba verset zo bima kele ya Jani asala ki boye bandeko na ye pe ba osala émission yo mesana no kanga na lobaka vérité nga na lobaka vérité mais vérité ngo loba na tanini on so to loba na komba ya Jani mato e kangami miso e kangami monoke kangami oh yo kabiso te mais to loba la bandeko yo oh pas na kaya Jani parce que kaya Jani e bimi pour aza célèbre pour aza star aza icône yango kaya Jani bimi mais bato mosusu pe na poto kuna poto eza na ba réalité belé baza na quand même kaya Jani mais tellement bayebani te ba solo lango ka subasima mais bazwa pe mayele na likama o ekodi ya Jani un grand merci à Willy Moucheni le véritable code mondial code mboka mais c'est na rara moko
de génération en génération bongo esilaka te moto ayebi pasi ya mozangi Olivier Songanzila la kati ya windoko na Namibie joyeux anniversaire à Eto Mosengo mwana poto ya tango parisien Eto Mosengo wa joyeux anniversaire na yo to mélité maman miniature mélité toromela torolia daju sokoza liloba moko na ngai fungolela ngai etandoike na yamba DG ya mwana suka ya famille Libota DG obevimbisa mutu esa migra famille DG te ozwad samiga madame la DG obiso na fona tali obika mizete nangaki na espoir nalaki sur te nalamunga na ntongo na moni chaîne eza te nabengi alo diedo est ce que youtube nokuna esala diedo abi yenge esala nga bime yanga chaîne eza te abi ebali yo chaîne ebela befort osalaka loboko oyo elembi yebisi nzambe nga abi te yango te konuiringa ya opesanga makasi na tele voilà nabengi diedo nga bidio tosande na binanga ya kutanga na komi wana kermesa na komi na pesi kopi nanga chana chana benga abinanga yaka toyeboe de la sali chaîne chana bali na sans tabou epesi nga 15 abonnés papa boy ya jera bendinga bandi ba nini chaîne ekende moko ndeti tote oti biso 50 vie ba oseka yo tala marate bato mosusu baseki nga ntango bese tezalaki na leke bango na babone baseki nga mpo chaîne nanga ekufi epuis lelo famille Libota epesi nga esengo famille Libota esali mpe peut-être nasala demande ya monétisation en tout cas famille Libota naza elongo opesa bino te ya malamu ezaka merci nzambe alola vraiment apusa nga pembeni na bino fallait bino ka bozala pembeni na ngai mpo nayeba valeur ya bato très bien merci na autorité morale Bellevue Télévision merci beaucoup Poutine de l'écriture merci beaucoup la patronne famille Libota vraiment namoni mama Sakina namoni la grande H ye wana mama Sakina et namoni la mama chérie à moi si namoni maman Brigitte Nkofi maman na biso vraiment et namoni mamita Dina namoni Nikleti Douma namoni presque ba Yuduma namoni vraiment famille Libota 100% TikTok namoni bango et sami que ça linga lelo pifo et ça linga sai namona pe chaîne lelo ti émission boy ozupe na temps ko partager pe to coach tali comme il y a 300 ko au tali pe la carte et te que dans la carte 1K au vendre talobité famille Libota gloire au Seigneur c'est grâce à vous au pango singa pinzoli na misu donc samiga minga oloba vraiment la famille madame la DG ya ibe ezoyeba yo kala te vraiment balobi sepela na lipamboli ya moninga mpo nzambe alola mpe asepela na lipamboli na yo en tout cas totombeli yo bafleur befort na biso nyonso mpe esalaki mwana suka famille Libota en tout cas tobesaki mpe babra te totikaki yo te malgré baoseka chaîne na bianke etalamaka te tianga la communauté voilà baya géri ba jemi mania sotwana et ba ya prince ba tonton Tadi tonton Mundir ba apesa ngai 30 abonnés 30 abonnés je te dis donc merci beaucoup donc naza reconnaissant na mutu nyonso reconnaissante na mutu nyonso oyo alobi yango nalobaki boye wana keza kaikila nzambe mais eza na TV bamona ngo pesa mona
Mbongo na nga liboso. Ata 100 francs na liango te. Voilà. So na longo di dim. Peut-être moi $5 pour na maman na nga to famille na nga. Tout eza na famille bota mutunya zo tout fois 1000 francs 1000 francs eza le mba symbole ya bolingo famille bota la kisa kinga. Amen. En tout cas vraiment nzambe ka nde mutaye. Voilà nzambe ka nde mutu ayebi ekende toujours à liboso beta ba 100k ba 200k. En tout cas famille bota ya sur toza wana vraiment to soutenir ba œuvre ba valeur parce que be mission na biso ezakala ba valeur pour to ya ko défendre valeur qui est madame Belleville Kondi akata na problème moroté akana anti valeur te mais elle a de valeur tout quand nous na film na biso sous les drapeaux écriture ya madame Belleville balobi a joué tellement neti loko ngo comme ça théâtre loko yango ili ya solo. Tala Belleville au moment on a benga wera phénomène. Wera sali changement de direction, changement de fréquence. Tout atika skol aya na prémisse ezaki stratégie maele. Mamzuzo wera misune bonga na ka dragon et comme ya niaou bona beauté. Aye igwe dunia sobala ala kelele stratégie kaka balaki boule propre yaya non bana yo sikoyo olinga mona mo be bloko wana ndebe visco ya mwasi mais va le rawira voilà donc on vandi au pesier wala ko la shalom batunya so shalom na Belleville oh ba Gérard Fante mais y a shalom tout le monde shalom famille bota focus ekangi maman Belleville yaya Poutine oye ekanga famille bota gu ba yoka gu yaya siko bongo yo muta bongo yo bangete non yebisa yo muto azoya na rôle au PC kutu nalo au PC ka briefing kendenge zabo mama na yo ndeko na ya kokufa bona boy alambi yango tala pièce a jouaka ezalaka si je me trompe pas on dirait azalaka moi si ce qui a papa Blaise oyo dozo abelaka liboma libala ya nani mama le asali par tout le moyen na papa Serge ba beta Belleville coup d'état pour na dozo comme moi ça Blaise bona boy azalaka mwana ya Marie-Jeanne Bololé na sa pasi atika Marie-Jeanne Bololé pa Ziza na Jérémie parce que Belleville azui ya pasi nanu abeta ngo dada siko tango azui abozui akenango aye nango et pas nani Aziza na ye kozwa mama nanga siko ba pestera muta oseka ozaki na titila koseka ya joie si bitumula ta tristesse yaya yobi ke bato be ba kwate ba koma mama mais yeka tango Aziza olo bana memi ngambo mama bato bona boye Jérémie Paolo bakuna kasi yo mutu bangambo na oti na boya kinango tika na mama na yo ndima ki Belleville na mama zawa dikumba motanga Aziza olo neka ka mama akufi ezate ke lokola ma miso na ba neko luka ngo te yembala moko encaisser d'abord quand l'expression mutu place wana encaissaki et puis aye ko réaliser que maman na ngande sikoyo azate yaya obi biloko wana to ba merci Johnson ba totala pe ba ini edo ba mwana mboka pe mo pe Belleville biso vraiment ça va ça va vraiment ozomona Belleville oteka pondu papa Serge azui ameme na mutuka oteka bitabe papa Serge azui na mutuka adrogue mwana batu aviole ye azui akitisi ye mwana batu azolela ozomona ekokutana ke aza nani na bobo
mwana Belleville Presley wana bobo obenge nani abenga bobo yaya tala chiko yo kolata mukola monaka papa Gino tala expression Belleville lelo Belleville ina drapeau soda non Poutine bravo sous le drapeau sous le drapeau lelo Belleville soda télémisa on montonyon sa téléma nana comprendre ki tinga bi Belleville kene lemba mboka drapeau isa symbole moko boye donc atoza nani téléma ta président de la république ba téléma pour téléma osomona siko muta bongo vraiment ngai na osenga na papa Fati to reconnaître valeur à Belleville très bien to reconnaître te tangu papa na biso Lutumba kufi to raisonner mushi Lutumba te il fallait to pesa ye Lutumba tanga zaki na bo moi mushi na to longola ngo mushi komi Lutumba e komi mushi Lutumba simaro direction mushi wana yango na kosenga boye to luka rond-point moko voilà rond-point nini tinga mona ta rond-point qui pointe non qui pointe te omoni triomphal rond-point wana oyo ekendaka emati tout droit ekoti bo eke Lingwala eke bo eke Wileri na rond-point wana atia monument maman Belleville ezaka na kombo te président Fati okoki kohonorer Belleville ndenge aza na bomoi de son vivante oui tozwi rond-point wana topesa yango Belinda Kandi. Très bien. Elle mérite parce que on sent la fierté na biso. Azo mérité ma valeur wana. Kasi. Na biso kufa ki lelo muta la mushango Belleville. Si. Biso tout comme kaka. Emenene ke meme ki wa. Emenene ke Jesus. Trésor Baka. Ya lenzaou. Ya lenani. Oya nzeta fufu. Deba nyokola ki biso. Banyokola biso na kati ya mboka na biso okotala théâtre nani otala boye mutabane ko bundela biso kaka Mirador te tongo ti ya tongo 24 heures sur 24 heures mutabane ko bundela biso à l'époque pipi muyombe gauche mutabane ko bundela biso alongolaka biso ya moko boye tozo calculer toyebi ke dimanche vraiment 21h boye muyombe gauche banda moko boye tosala sentiment te kikedi toke na CBS tozela kikedi toke nango ya le ma Sophie ya tosala semblant te peut-être ekufaki toye totali basiede elali Nana Takaza sali azwa relève moi masa batabundi o ba jet privé o ba nini Nana Takaza bona boy lelo pauvre femme abundi apesi théâtre valeur bon on a kokoki kosala ngo ba délire na ye akoki kosala ngo po ebele pe bazwa mbongo bakoma lelo ba mendiante akoma leki asali émission ya $20 ayebi ke faut asala buzz maman Belleville a se vestir atala lobi non yaya là c'est mon pays yaya je dois réagir yaya là yaya c'est ma passion yaya yo muta bongo ko reconnaître ba valeur wana te non yebisa yo toye totali ba Presley lelo tout ça lokola ba Maria baza ba prepe na ba Regina Daniel lelo Regina Nzamba amemi ma world kolo ozomona ba Maria na biso Regina Daniel eki ba Maria ni très bien ba Maria ba uti nile ba nyo wana lelo pesa nyo mosa liba tanda ko papola ngo azi coaching pa Belleville mais non to reconnaître valeur ya Belleville tanga za la bon moi ozomona muta pesa ki Belleville yeba ki valeur à Belleville c'était maman Olive très bien alors cette fois-ci ton senga na maman Denise Niakero atalaka maman talaka ya Belleville voilà maman Denise talaka ya Belleville maman azo mérite ngo ebele maman Denise oza vraiment otali vilain moko boyo bi non Belleville fa jouer awa po ba jeep eza
azwi ma 15 jeep à présidentielle abi famille bota faut ba jouer yango si abi non il faut to louer Oasis pour la Belleville donc qu'on louer ITS Africa pour Belleville jouer kuna yaya oui ba site ça Jaco totali lelo côté ya nini ya boulevard na biso côté oyo to na osala ba print na nini na affaire étrangère wana tala biloko papa na biso facha beti tongi ya kitoko soki balobi ke lelo eza malgré tout ça ba bureau mais soki balobi balamba ngobe pona ba comédien ya biso ba pia ba comédien ya biso ba koma ko jouer nango eza honneur akasi parce que tous les gens Nigeria l'équipe Belleville est l'autre côté. Maman Denise, ba cité c'est bello ça nango. Ba jeep c'est bello ko kangama misobi non Belleville va jouer awa. Mi tuka o banda ko to tikongo uniquement pour la famille bota bo jouer aka. Et non que pour la famille bota pour la terre nyonso pour bota NT. Très bien. Yaya, ba ko reconnaître valeur ya Belleville mu colonie. Tanga olobane ke lona tiki nanga théâtre. Qui va dans les États-Unis, Babylone est comme Leka. Obi combien de personnes bonnes de Belleville yaka. Dans la poste peut être monetina qui boko konae a jouer kaka. Bato ba loba ya kokufa ba mona tinenge mama Belleville tina kiboko konae a simba penza nzete a jouer les biso na bato nyonso ba lakele liwa retour à l'expéditeur ba bibi nemi na biso ba nguna na biso ba komo be ba marche pied na biso to koniata bango lokola ba nkayansa oyebi bato ebele ba vie maman Olivier pesa bango ta bonjour si au monde parce que Belleville a soit grâce wana avant la première dame ya Congo Olive Lembe ta la gloire Kembola Nzambe ya Nzambe soka bella chola ma gloire famille gras Nzambe soka bella sekisa yo azwa Daniel na libulu nkosi abimisa ye ozomona azwi Jonas na monoko mbisi Jonas abana to Nzambe te mais mboko Nzambe atinaki Jonas akete ya Jonas aboya ki ngo mais Nzambe akotena na monoko mbisi abimisa kuna ozomona abenga David l'homme selon mon cœur molesi banyama Joseph atekami pona bandeko na ye azwi mokonzi likola yango yo Belleville azomona Belleville atekami pa mama na biso livre pona bandeko na ye bien parlé yaya soki na bomba na bandeko na ye soki na bomba kama mama na pona nga moko nalali ne boye lolo peut-être nga na mama na toza boye asamiga yako kata lipa sa monteur yako zwa kwanga daju simba ta kuiso yo eboti en makasi bokangi koto yo nzamba ofungola koto fungola Belleville télévision boti restaurant Belleville télévision boti kandista Belleville télévision lelo ezobota biloko bozomona ngo kala mingi te ba surprise ezebe yaya tango yo ozosala calcul no Belleville akufa Belleville asali enveloppe ya 10 000 $ aketika na Ophelina action de grâce Belleville ake kofutela bana moko boye oyo baotuna libumune te ane mobimba classe Belleville ake kolesa bamama veuve moko boye oyo ayeba te mama na priya na église wana te ebongo moto abongo yo lobi ezwi ye jamais Samika Marie Msama lobango mwana otolobaki akobonga te yo nani otelemela bilaka Nzambe yo nani la fille du promet nani
Bellevue azaka déjà d'étoile pour ce qui na quartier na bango esika koleli ezala makala ezala selembao ezala kimbangu ezala bumbu ezala makampane ezala gombe za komi na bota meli si soki okosala micro balade okoyoka na bamama quartier Bellevue azalaka deya kosunga bakamarade kodefisaka biloko Bellevue azalaki soki azwi mbongo asombi babiskuit kokabelaka bana na venir ayebaka deja azalaka deja na vision na kozala boye oui il fallait nalamba kwanga mpo nga lelo Bellevue nazala oyo naza très bien il fallait nga Bellevue natambusa mai mpo nazala oyo naza yaya soki oyebi valeur ya mwana mwasi oyo te etikanga na pesa ogu na ye très bien yango moni lelo ayeli biso sur le drapeau sur les drapeaux oyo toomona papa na biso Gino azotalisa biso combien mwana kotala babie ya papa te luka na vie na yo kokende na banzela mabe te de gauche à droite te ntango yo ozoteka drogue ozobebisa génération ya bato combien bato combien lelo batikala bazoba bato combien lelo bakota na monde si je savais azalaki na mapango asilisi nyonso likolo ya poussière yaya nzambe akotuna bino yango moni Bellevue azoteya biso tolakisa bolamu ya Bellevue su ndenge nini eloko nini tokokoloba ya malamu mpo bokomprendre ke Bellevue aza valeur Bellevue ayeli biso nini oyo temps de la fin tomona ngo ayina éducation tomona ngo Bellevue ayina kini makambo barepresentant tomona badepute na biso ndenge sukelaki bango Samigra nana eloko te me navandi kaka mpona pressionne Samigra moni mutuka na ya ngai me nzoka eza ya ngai te peut-être mosusu eza mutu moko boye adepose nango kaka nga nasala yango minene me yango chauffeur akeya puis boye nzoka yanga te tomonaki ona kini makambo yango esukeli ya ndeko na biso Davina mabe yango moni esukelaki Junior mabe likolo ya bible de la rete oyebi ye te oavie grâce ya grâce te mo mpo bazobenga ye bibi tala nazoyi biso dani Samigra valeur ya Bellevue nakoloba eza lokola mercenaire élève très bien Bellevue aza malade azopesa biso leçon ya tozo comprendre te Bellevue aza fleuve oui yaka na kopo toka ya monana yaya baoyo bazotoka yango ozomoni lelo ezopesa bango mama na biso mila kozala na sama kola Bellevue te papa na biso Gino papa na biso Alain mama na biso Top batali age ya Bellevue te mutu esala eloko ya nzambe mutu ya Bellevue Joseph bayane bafukamilaka ye batalaka te oyo azali leki na biso batalaka te yango omoni lelo Bellevue Samigra biso bato toza na ye il faut toprofite pa Bellevue lelo soko profite pa Bellevue te nzambe mpe akotuna yo Samigra natindaka pa mwana mwasi oyo peut-être ozalaka na linia mabe me na kanala mwana mwasi na Samigra alingi mafinga te nga alobaka ngo nga naza valeur mabe te défendre valeur parce que aza na bavaleur ebele ya kodéfendre ye alingi makambo to ya kokotise bakole oyo ya kokotise ke bafingaki yo alingi yanango te etali ye eloko nini ya kodéfendre bavaleur moto azoloba na Samigra bafinganga makolo poussière yebisanga place onga Bellevue na lia fufu te yebisanga place onga Bellevue na mela koka te eswanga na nini yoka nti so Samigra ovai na kiti olobi ke Bellevue boye na boye bomeka te nde olingaka nga osa hypocrisie mais soki ovai na kiti olobi botala kini makambo botala président Gesho ndenge azojoue na Junior Vina avai na kiti otala bango
nde baobundana baowela nini ozomona sous les drapeaux soki moto bongo yo ozoluka oya kodefendre ye mpo bafingi ye lesbienne e maintenant obi tosala baerreur makasi ya tolekisita na biso naza biso noko sa monter ntango batonton na biso sa monter baotalisa biso babi te botika korépondre bango na bagene na bango tosala promotion ya mama biso ozomona bango ate batonton baokosa biso bango moko baotuta bordure ya propre bazotuta atindiki atie kale biso toyebe kotia kali te eyaka loko ozoyandaka moyibi ozofongola ozokota mama oyo nyonso mama kobenga ona descente ndenge nini akobenga ndenge nini décembre awa baninga mosusu bakendaki biso tokendaki te mpona nini mafinga mama lingi te bopesa bavaleur na ye otika mafinga ntango ozoya na tv bosamiki osali talo bosaki analyse meilleure analyse malgré tila bandaki kosala émission me na bandaki koyoka ya bongo samika belva tangi atala analyse wana samika de tableau mo eza na belva bengo te atala bi te mwana yoki lelo président gesho na filme na ye aotourne avandi atala bi te tableau fo bianka ya ma la tête fois ya abenga ma la tête ya kalongo de tableau mokwa parce que makambo alobi na nga evandi na nsima mokongo te me evandi na motema na yoki yango mpe lelo nasaleli. Voilà beaucoup, merci mingi Biaka Zanga, toi to défendre ba valeur ya Madame Belleville, mais tout ça ba pantisango. Soki likambo ezali to koloba yango, famille Bota toujours à focus. Et maman Belleville, shalom lisusu shalom. To consommer ba film na biso, to consommer sous les drapeaux na Belleville TV et to participer na ngambo to kotipe na Candy Star. To consommer fruits interdits. Bien quand zanga likambo ekweli biso to oselela ngokaka ba analyse parce que balobaka l'artiste ne meurt jamais. To mona papa na biso Janify na ba œuvre misala salaki et na tali vidéo moko ba joie bandoko jouer mingi na tapis rouge tutu kitumi na Dadi Kambala ya Dadi Nathalie na lobi ba papa oyo ba yaya oyo ba pesa biso bo jeunesse na bango ba pesa biso le meilleur na bango et lelo bazate to kobi kotala bango obena ba vidéo o nyonso ezolobama à propos ya liwa ya Jani na mwasi na ye la bwinu o bazalaka na ye et ya pasi pe mawa ba ndeko ne misusu ba ya ko sala émission bazo condamner Mowei. Donc on dit que le banini Biaka Zanga et paie sa passe. Samiga obi d'abord na sengi pardon na disparition ya grand frère na biso Dadi Kambala on a ba sorti médiatique ya mwana na ya kinango ezaki na maîtrise et puis peut-être to simbaki Mowei na biso peut-être avec la bamo musuto lobaki Mowei batazaki déjà na bomo en tout cas na occupation ya Nathalie ya Dadi de l'homme d'apesa ba comédien goût wana pantalon noir na changeaka elamba likolo o tina ba Nigeria ba koma nango aka na pantalon noir ma changeaka ka nini aka na pantalon jean bleu pantalon jean noir ako changer ka chemise ya Dadi bazwa yango pa ya Dadi ba na place musu bazwa yango te ba Nigeria et pas inspiration ya Dadi Nigeria zo jouer vantard Ndweri ya tato ana ba tozana ba nini Nigeria azo kumisa langi na ye toziango et pas apo firende nani oyo nani président biso a pembe oyo alobaka nga za mu Congo nani Sami Mokili le parfum de bonne odeur Apo Firenze wana lipasa ya Jani ya siko vanda ya Jani emoko ya babenga e Mobutu babengi e Franco ya baleke belé
génération tout ya janaza apesa baleki ne makambo ya dana fina makolote pa batu musuma bimate muto tout a jouer na bayaya wana pesa bango makambo belonga kala baye bazui temps ko jouer na baye jani tala dio ya mami jokisa na ya jani na mame pela ya ne pela na zizi ya to perdre élément soda makasi ya jana ke poto na otala ba film azo jouer na ba collègue na poto ah non ya jani 16 ans ya apesi les meilleurs na poto ya Jenny bravo l'artiste bravo Samigra soko yebi valeur ya yaya wana te ozui kaka émission moko ya mabe grand frère wana salaki olingi o ridiculiser mo wei olingi o bimisa mo wei mabe devant tout le monde oh bato bazo tourner voir même na ba commentaire na yo nana sengi yo émission vraiment esalaka yo bien tango tournaka émission oyo kotilaka mbongo epesaka ba vie osekaka mao okumisaka ye elelo mao oyo ozaka mwasa ndoki mwasa kisi yo pofinga koparticipaka na émission wana lelo yo lingolo bakaya mao leli pona nini ya mao nango leli po ata so to solaka te ya mao o leli pona nini mais non benga mao mwasa bakisi po benga kai déjà bongo voilà mao atalisi yo combien mobali na sa valeur epa na ye très bien atali soki ata fingaka nga na miso ya batu lelo aza te nga maofona lela ye ata cercle na kokanga ata cercle be mutu apusana te yaya naza na mwana soki nzambe azwaka moko te me toza na bana ozomona me lelo yo kovanda na kiti mpo ofinga nani obimisa ya jani mabe me fozala motema mabe ndeko ya mwasi bongwana Samigra ya jani aza valeur obika na video wana te obi communauté na biso nyonso bakoyina ye makasi obi pasi nini population oyo ezwi na liwa ya jani ngai nake na agence na ville nakuti mwana mwasi osala na agence président Samonter azosilika mpo na la brine abi ngai soki naza ndeko ya jani la brine nazosokola naza mutakala nazobetaka makolo ya jani fo ayebi ye te bolingo wana kaka ya Samigra tosololi na ye je tozwa ntango tourne na ye jani te me tozwa misu batamo ya kopesa na ta bonjour tovandi boye tozodefendre kono na biso mpo na nini bavaleur na ye bongo yo kovanda peut-être yo kutu ozwaka temps ozwaka occasion ya kosala émission ata na ye okoki kozata na bon souvenir wana te émission wana ata émission ngo ezalaki na pasi ndeko ya mwasi bongwana bongola motema ndeko ya mwasi temps de la fin belle vie azoteya biso na biloko nyonso vanda tala temps de la fin belle vie ozwa leçon morale très bien o comprendre que place ibona kokende yango boye te la brine osali no eloko te obi combien de fois natali émission moko boye pa ndeko na biso mwasi na otanga nkombo na ye te ndenge ndeko ya jani moko aleki na tv so koma fifi yabosani nkombo ne mo ya mboka mais nkombo ne onde prénom no onde fifi aloba ngo abi la brine onyokoli ya jani na bafaçon nyonso oyo biso makambo mosusu ya jani abandaki kobomba na famille nani Samigra ya jani asali AVC 3 asali bacrise ya AVC 3 fois ya suka yango ya 3e fois yango ememi na liwa oyo famille ne peut-être ya mibale na bayebaki yango te tala amour bana mosusu oyo la brine aza na bango la brine ya jani iparete baza na mwana moko bana balobi misusu wana ya bacomédienne la brine mposa nzoto makasi video ezocircule wana ezalaki scène bien eza makambo mais liwa ya nini ya jani yango wana ti eza scène te ya scène te eza liwa nde ya jani akufa kamera kashane euti wapi yaya babiloko mosusu yo ozomona baomonanga tozoyiba ke baliswa nzambe
Samika pourquoi balobaka le mire des oreilles? Le des oreilles. Mondelo asala frère Joanna azaka betite. Ayebi. Samika to bomi mutu moko biso mibale. To bomba secret 25 ans. Jour moko. Ebima. Samika yom to beti solo ngate, yom to beti solo ngate me yeba ndenge nini. Mutu moko mona kayoli so nzambe. So nzambe. La boule côté si mibali. On se voit même comédien. Abimi no nda ko Jani. On s'en mbongo pesa comédien la la brine. On se montre ya Jani à valeur à $2500. Ba pesa yango cadeau. On se ola tisi comédien na loboko. Ya to zela bakunda ya Jani. Bata poto bakoloba. Kina la lobi Bianca makamba koloba ese belé ya pendant 16 ans ya Jani. Baotanga na bakombo ya mibalo babotina la brine. Oh là là. Déjà moko grand frère na biso abetaka siffler atanga kiango. Soki po vandi otali ndeko na biso pe Muzeki Ndingu atangi pe komba président moko. Yaya miso nzambe. Miso nzambe ezomona. Ezomona. Mawa. La brine ok 3 jours. 4e jour ozozonga okuta mobala ko ebongo. Yo kanti tenia na propre nenga zaki na ngobongo zaki nenga la muka ka sokola tongo non arrivé na ye. Mais babi na vidéo wana peka ba parti mususu po eza bandambu ya mibimba peza balo ba panet la bwina lo ba suko kufa na yo. Oui. Azo ta muto otombo loboka mo ya chango mabo. Tombo la bwaka. Ngate na bomi we. Soko landi malobe me la vidéo wana ekende bongo. Na brine kanda nzambe zalaka. Ezali. Mama wana vandi. Jani akomo sa musa so ina marque soki marque ni ba otanga komo wana. Marque d'or soki marque d'or. Bata poto bo sunga biso soki eza bongo. Dajo bi komo nini? Marque soki marque Donald soki marque do. Jana ke sa musala kuna. Maxi bondo alobi eza na ba misala pasi oyo batu misusu bakoka kosala kuna te. Star munelo ka Jani Fire. Ok ça kuna. Peut-être pour pauvre maman ne aliata moi lipa. Allah tata lipa pata super. Em sous le 8 mars ya jana kwa kotinda maman na tali puta te. Mais yo la brune za kana Turquie. Te abiye batu ba ko selema kamna tele mission mo basala na doywe na Congo mokila bi ya Jani atikala ko bengise na poto te. Ya akolobaka bongo tanga zalaka na Turquie mobalo amemaka Turquie bakangi ye nana bimisaka mbongo pa ya nini akota grâce akota France. Ya ba merci bondoe. Bobenga ke mal à la tête mais là on a moni grande sœur chérie en tout cas félicitations. Samigra to kosaka nzambe te oyebi pasi nini apesi famille ba Jani makasi la brine soki mama na ye aza na bomoi tata ne aza na bomoi oyebi baza famille mabe basungi mwana donc kanti ya Jani azanga kopesa rapport na famille la brine mais on s'en foutait Samigra toloba zatoloba nani Samigra zela toloba pendant tout ce temps na 16 ans wana ya Jani afundaka la brine tapa bandeko nete aloba bosalaka nini réaction na bino bobetaka sete nini osali mobali soni tina ba collègue na ye tina ba voisin natan suka ke na ye pa kinal okelanda yo boti mwana na yo na mobali no mususu na bibana babende kolela ye bana bazolela papa bamona papa na bango papa azongisi motema ya bopapa nsima ozalaki ata reconnaissant ata na revene ya pamba ya suka labwi na bi basimbisi etouche eza ngo makambo ya famille ya Jani yaya abi ye asimbisi na bango eka touche yaya nano olobi te nano olobi bongo te soko oyebaki ezalaki makambo ya famille rôle no yaki mwasi ozalaki wa parce que balobi femme sage batisa maison ye azalaki wapi esala pasi makasi
En tout cas, ça migra. Femme sage. Bâtir sa maison. Azalaki wapi. Tant que yobi ke mobile na nga bâtir maison, ye kuna ke ko bota ko ça ye kobiste. Ya. Tant que mobile na nga za bitumba, là ça migra. Ba makangu kutu. O ata boucho li sanga ba melate mais pas sa mobile na ke là en église. Nzambe bundela ka mobile na nga. Nzambe sala kaka boye. Nzambe zongisa kaka boye. Mobile na nga o kutu no ba o balinga te. Bongo siko peut-être na baloto mais tozanda ku moko na botisi yo bana to komelo ku moko o lia pe mbonga bana na ponga na pesa yo bana wana ozaki wapi tango yebi ke nga mobile no na zana bitumba effort nini yo salaki sali nini pour participer au fongoli porte et ça la passe makasi en tout cas biakazanga tout monde fondation ya maman Denise Nyakero notre première dame balobi notre président Antoine Tshisekedi Tshilombo na maman Denise bazui en tout cas mpifo wana ya koya na kondo Jani Faye Luambo Franco na Kisasa awa et toi na posa to lela ya Jani vraiment ya Jani 16 ans ya Jani ya tiki biso 16 ans oh ya Jani azongela biso kondo to lele vraiment na kimia la ce message au pesina ba dédicace na yo po etendo ike ya kobengo ngao d'abord ngai eloko na koloba merci na notre président Fatih Beton merci na notre première dame maman Denise Nyakero parce que ça kande bolingo et puis na considération Chamigra maman Denise ka kokolo bane peut-être mususunga pe na ibinanga Janita akokolo bane pe rapport ni nezanga na bango na yoki na bokasité ya papa ya biso masumu na président Lombe. En tout cas merci beaucoup na bino papa nzamba lola batela ka bino papa masumu et jala kaka te pona bango otala ka pe bakana biso oyo vraiment ngelo ko na loba bravo kaka na RDC na biso mobimba et surtout na fondation ya Mama Denise Nyakero parce que azaka pe na bato mabe na pembe na ye bakai po diaboliser ya mama elo ni bukela bango ata mo 5000 mo pesa mo kuna babunda nango mandimi corps ya janyo kapoto et ya Kinshasa. En tout cas merci beaucoup président na biso nzamba peso kaka makasi lisusa bomba yo vraiment donc elo na ba comédie na biso ya jana za valeur makasi to bona biso matanga ya jani batunisa batalisa matalana to bona biso bongo lata propre lata bien parce que na matanga ya jani to mona ka ya jani na matanga bandeko na biso na teke ala ta couper ala ta nini ala ta sengle moko boto chemise ma fongoli peut-être na sengle to mona ya jani bongo te yaka na matanga lokola mutu nyonso tu ai matanga ya yaya na ye ya papa na ye ya leki na ye osomona mbote na nga mingi ezaka kana dongo lesa nzamba versase. Merci à toi Odette Lesa maman la Lesiline. Merci à toi Mifile sa motema ya papi. Merci Nadine Kialuta 001. Merci à toi Irène Kialuta motema Richard. Jocelyne Kialuta na kati ya Luanda, Karine Izanga na Paris. Et merci na Patricia Branco. Babilo boko elesa batu bakata raté. Merci beaucoup na agence ezamoko Adage Lubanza de cause raison te sa migra mutana ti cause sa migra na ti lo mo agence ete Adage Lubanza dizawana mutana poto Rose Mengaza à côté de l'eau et de Coma meilleure agence. Merci beaucoup na mauvais propre Tito da Costa, mauvais propre Jean-Paul Kapinga et mauvais propre Tito Kukai. Merci na ba massa na tout ya basket donc TV Zangonga bino nyo surtout vraiment tala kaka nzamba lola pambola biso et merci na assistance ya noko na biso. Je suis fier de toi sans mon terre donc en tout cas na seka na tala na TV peut-être oyeba nga te na tala na seka en tout cas vous avez vraiment likolo vraiment
Merci beaucoup Bianca Zanga. En tout cas, tu consommer vidéo na biso, vidéo na biso nyonso du début jusqu'à la fin. Voilà. Et ça la malonga makasi. En tout cas, to le la kara ya Jani. Ezakinga ebino samigra amba la Cléopâtre de la presse congolaise. Tozana pour actualité et benga biso famille Libota Mobimba. Bote ce qui est sa zone te tokokuta na mbala sima. Kimezala o mabota bino. Merci beaucoup.